na bino bato bokoma koloba kaka réseau besoin o singa ya famille ebenda na kekatana te koma kokatana wana ezali maloba oyo bakosa biso o maloba oyo bakosa biso yango moni tozokufa bingi biso ba congolais po bakosa biso mingi singa famille ebenda na kekatana te singa famille ebenda na kekatana te bongo so mutu yango famille alingi yo te mutu yango alingi yo te okolinga kaka ye okufa mpona singa famille awana eza lokuta yaya ekatanaka ekatanaka moto soki alingi yo eyebanaka epuis bolingo ezalaka réciproque bolingo ezalaka teke bolingi ngai mbongo na nga bolingi me nga mkolo nzoto bolingi nga te te yaya yango ozomona biso bakongolais tozokufa ebele combien de bana poto bake na kini bakufi na poison et puis soko tali la plupart ba poison ka bato famille na bango nde bazoboma bango ekatanaka yaya mutu a famille oyo alingi yo po lingi bolingi oyo azalaka makelele oyo alobaka mingi me makelele nanga boboyi koloba mingi nanga boboyi me mbongo nanga bolingi est-ce que ezalaka bandeko nanga bofungola miso singa famille ekatanaka ndo monaka na mokili koma monene so ipo na famille ekatanaka te me biso tu na mokili tosangana omona ba Nigérien ba Ivoirien ba Congolais ba Angolais yaki ka tata moko mama moko ezo simba te bakaboni banzela ekatanaka yaya ndo moni Congolais akufi mingi po basango bakosa biso limbisa ata muta beto litama na gauche pena na droite yaya wana eza kaka Yesu Kristo biso tokoka yango te ata muta bomi yo limbisa bakosa biso na ba religieux donc biso bakosa biso kolimbisa mutu eza kobosa na likambu te oui na kolimbisa yo na limbiso me likambu na kobosa na ngoti et puis mutu ya mabenda kozongisa na nzela na ngati ezala famille na nga ezala mona nga na boti ezala famille na nga biologique o ba cousin o papa o mama o be olingi nga na lingi olinga te na kolingo te yaya ekatala te na ndenge nini e bon soki kozongana na mutu ya kokotela poison kufiti butika makamba lokuta bakosa bato singa famille katanaka te wana bakosa biso na mamangala bakoko et puis mundele kokosa biso limbisa limbisa mais soko moni mutango limbisi azo lingo te tika epo na libela po yo ko limbisa likambo motema neza ya kosuka a bon attendeur sali tozo kufa mingi likolo ignorance mutu alingi tozo kangama na ye olingi mutu be mutu alingi yo te balingi yo te me balingi mbongo na yo est-ce que ezalaka yanga so alinga mutu te na kolia mbongo ne te oui bisous na bino. Et surtout, n'oubliez pas de cliquer la cloche de notification qui est juste à côté de abonner pour être notifié à chaque fois que je vais mettre une vidéo sur YouTube. En faisant ce petit geste, vous m'aidez non seulement et aider aussi ma chaîne à grandir. Alors mes abonnés, alors mes loulous, je compte sur vous. À bientôt.